Tolingaki que place Oyo ezala lisusu place ya masano ya buzoba te. Cet endroit revêt d'abord un caractère spirituel. Nous voulons que ça revête un caractère de sainteté. Yango wana bomoni ane oyo toti ba podium ya ba orchestre awate toti ba podium pote ba concert ezalaka te toti ba kiti te awa topina kati tongo. Désormais c'est fini. C'est devenu une place de référence spirituelle pour un homme qui par sa spiritualité a su nous réunir tous. Pour la relakisa et la télé à Kourou, et tamboli à Kourou, et taleli à Kourou, parce que pour la Kourou, même et taleli et Kessel. Mama, if love is crazy, love is for me. Tosangani awa okombo ya tata pe ya mwana pe limo santu mokonzi azala na bino bandeko bana libota ya nzambe boboto bondeko tosangani awa lokola balobaki na ebandela ya mopenza po ya kotondo nzambe botondi une messe d'action de grâce pour le 8e anniversaire de la naissance au ciel de notre très cher artiste, Papa Jules Chungu Wembadio Pene Kikumba. Ye penza zalaki motomonene na kati ya mboka ya biso yango wana esengeli na biso totondo nzambe botondi. Yami bale penza zali une action de grâce pour les riches héritages musical, artistique. Papa Wemba oya tikeli biso ba Kinois et ba Congolais en général, pourquoi pas les Africains et toute la planète Terre. Nous allons na esengo penza yango tokotondo nzambe botondi po ya bomo ya Papa Wemba pe lisusu po ya héritage na ye wana tokoba mokolo na mokolo ko pesa yango na bayeba ko ya sima po ya kolakisa na bango un digne fils de notre pays. Yango ne bandela misa maye tokosenga nzambe bolimbisi po ya mbala iso toboyaki ko exploiter batala na biso po ya mbala iso tozalaki bayete balakisaki baninga batala na bango na nzela ya mosala pe na nzela makambo ndenge na ndenge mokonzi yemei ayokela biso mawa bandeko tobo ya masumu mabiso pote tobongo kolia na motema molamu lipati lya mokonzi nandimite na sali mabe mingi na makanisi na maloba na misala pe na mitiki masengisi mangai solo na ndimite na sali mabe yango wana na kobondela ngondo Santo Maria Nzambe wa bokasi bonso ayokela biso Mosantu yo monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo azosale Samba lolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo Sanzambe tata, mwana peni mosantu na lwe mwana kembo.
kaka basangolue Yesu azana Baba Yesu Baba Tiro Yesu malikina tanto Yesu Baba na likina tanto Kapena tanto na mosabe Yesu Yoka bosenga na sabaka bosaye Yoka shisha na ngaye sabaka Nayena baba sima, sabo sabo. Nayena kusamba, sabo sabo. Salila Yesu, Yesu. Salila Yesu, Yesu. Salila Yesu, Yesu. Salila Yesu. Senga senga senga. Kale bibi yo pesanga kabela. Yesu mokole. Yesu mokole. Yesu mokole. Batu bakovanda pela sima. Kale bibi senga senga senga. Lokotanga Yesu. Yesu. Lokotanga Yesu. Lokotanga Jésus. Lokotanga soyemba wope kisangate oyebite bisika sabana kotanga oyemba boye soki nakoma kosambela sambela wope kisangate oyebite bisika sabaswanga onasambela boye soki nakoma kobina wope kisangate oyebite makambo sabasambela onabina boye. Lelo mokolo mwaliwa ya mosale liwayo Gilles Chungu Wembadio Peneki Kumba tokosenge yo oyokela yengolu asangana na basantu oesengo ya likolo tokobondela bongo. Lina
Première lecture. Siracide 44, 1 à 15. Lokumu na bankoko. Tokumisa bato banene ba ekolo ya biso. Tokumisa bankoko ba biso. Tobanda na bayeba liboso. Mokonzi apesaki bango lokumu lonene penza. Bazalaki bato balokumu uto ebandela. Basusu bazwaki lokumu na mosala mwa mokonzi. Kombo ya bango Iyebani. Zambi bazalaki na bokasi. Basusu bato bamayele mingi. Baebaki kopesa malako. Mpe kosakola na nkombo ya Nzambe makambo bamoni. Basusu bazalaki koyangela bato na malako mabango. Bazalaki na maele mingi makote ya bato. Mpe makobokolo bango na maloba mwabanya. Basusu bazalaki kobimisa nzembo kitoko. To bakomaki masolo kitoko na biyele. Basusu bazalaki na nkita pe na nguya yenene. Bafandaki na bo Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au 25e chapitre du 14e au 30e verset. Veuillez vous asseoir. Bokondi walikolo ezali lokola moto moko alingi kokende mobembo mosika. Abengi basaleli baye atikeli bango mosolo mwaye. Apesi moto moko taleta itano, mosusu taleta ibale, mosusu taleta yoko. Moto na moto lokola ekoki na ye na sima akei. Oyo azwaki taleta itano, abakisi taleta itano isusu na mombongo asali. Oyo azwaki taleta ibale, abakisi pe taleta ibale isusu. Kasi oyo azwaki se taleta yoko, akei kotimola libulu o mabele,
esika abombi mosolo mwa mokonzi wa ye. Sima ya mikolo mingi mokonzi wa basaleli baye azongi atuni bango balakisa ye mosolo mwa ye. Oyo azwaki talenta itano ayei apesi ye talenta itano lisusu alobi mokonzi opesaki ngai talenta itano nazwi litomba ya talenta itano. Mokonzi alobi na ye osali malamu yo mosali molamu pe wa bosembo ozalaki moto wa bosembo na biloko mingi te na kotia yo kapita wa biloko mingi yaka kosepela elongo na mokonzi wa yo. Oyo azwaki talenta ibale ayei alobi na mokonzi opesaki ngai talenta ibale nazwi litomba ya talenta ibale. Mokonzi wa ye alobi osali malamu yo mosali molamu pe wa bosembo ozalaki moto wa bosembo na biloko mingi te na kotia yo kapita wa biloko mingi yaka kosepela elongo na mokonzi wa yo. Oyo azalaki se na talenta yoko ayei alobi mokonzi nayebi te ozali na posa ya mosolo okobukaka mbuma esika olonaki te okolokotoko biloko esika okweyisaki eloko te. Yango wana nabangaki nakendeki kobombo mosolo mwa yo o mabele tala nazongiseli yo mosolo mwa yo. Kasi mokonzi alobi na ye osali mabe yo moto goigoi oyebaki te nakobukaka mbuma esika nalonaki te nakolokotoko biloko esika nakweyisaki te esengeleki te opesa bato ba mombongo mosolo mwa ngai bongo otango nakozonga nazwa mosolo mwa ngai na mwa litomba likolo bobotolo ye mbongo talenta ya ye bopesa yango na oyo azali na talenta zomi. Mosaleli oyo wa pamba babwaka ye olibanda okati ya molili kuna akolela pe akolia mino. Totelema po ya kokumisa sango elama mokonzi. Lokumu na yo Excellences, honorable Monsieur l'abbé Yves Coco, distingués invités, tout protocole respecté, Yamboya Kobanda, Omeli Nangai no mokolo mwa lelo, alingi na ino kopesa bino banson bosangani awa mbote, pote boye penza ko rendre hommage à un digne fils de notre nation. Neango ana tosangani na isika eye cette place symbolique, place de Kinois, isika eye batiaki penza statue ya oazali cher po ya biso papa Wemba nde tokobengaka ye isika wapi elembo penza pote tobosana ye te tosangani awa yambo penza po ya kotondo nzambe botondi po ya bomoi bwa ye pamba te bokonzi apesaki ye bomoi lokola biso ba Yesu azalaki komba bana Jésus komba bana tiro Yesu na lingina tatela Yesu papa na lingina témoigner peuple qui n'a pas de repère c'est père kapela ndato na bosambe na yo
yoka bosenga na nga nzambaka masaya yoka shishe na ngai nzamba ngai na ye na bapasi na nga osamo nzambe na yo na ye na kozanga na nga osamo nzambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso unela nga yeso unela nga yeso yeso unela nga yeso yeso pomoi bokosila te kasi bokobongwana mpe ekufi ndako efandaka biso awa ose okobongisela biso esika ya kofanda seko likolo yango wana elongo na banzelu na basantu banso tokosakola nkembo ya yo mpe tokoloba banso elongo Elisanga yo merci Jésus nalebi bia bisenga senga nzamba nalebi bia pesanga kabelenga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bia bisenga senga nzamba lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa haleluya chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe atokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga solo mokonzi yo ozali mosantu yo liziba ya bosantu bonso yango wana tokobondela yo santisa mabonzama ye eli mosantu akitela mango makomela biso nzoto na makila ma mokonzi wa biso Yesu Kristu mokolo bakangaki ye amipesi mpe andimi koyoka pasi akamati lipa atondi yo abukili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani kolia yango bino banso eye ezali nzoto ya ngai nakokaba yango mpo ya bino esilisi bango kolia akamati mpe nkeni atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomele yango bino banso eye ezali keni ya makila mangai makila mabondeko
Boasika pe boaseko makosopana po ya bino pe po ya bato banso na tina te bozwa bobisi bwa masumu bosalaka boye po ya kokanisa ngai. Mokonzi Yesu tokoyamba solo e mokonzi Nzambe tokokanisa liwa pe sekwa ya mwana wa yo tokobonzela yo bilei bikopesa bomoi mwa lobiko tokotondo yo Nzambe obengi biso awa po ya kokumisa yo tokobondela yo ekokula biso nzoto na makila ma Kristu elimo santo asangisa biso tokoma se moto moko. Kanisa Eklezia ya yo epalangani ose mobimba okolisa bolingo bwa yo omitema mya biso bana bayo. Kanisa papa wa biso François episkopo wa biso Fridolin baepiskopo basalisi bayo biso banganga Nzambe bayo na bandeko ba biso banso baye basangani awa. Okanisa pe mosaleli wayo Jules Shungo azalaki na biso omolongoli onse obengaki epai ya yo na batisimo awaki liwali ya Yesu bongo asefa mpe nseko ya mwana wayo. Okanisa mpe bandeko ba biso bawe bazalaki delika ya kosekwa. Okanisa baye banso bakitisi eye oyamba bango omboka yo bamona elongi ya yo. Tokobondela yo oyokela biso banso mawa oyamba biso bomoi boseko elongo na ngono Santu Maria moboti wa Nzambe elongo na Santu Yosefu molongani wa ye.
soki nakoma kosambela sambela opelisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opelisanga te oyebi te makambo nzambe asambelaka nzambe nazobinela oyo naza koyeba nzambe nazoyembela nzambe mosolo oyo naza koyeba nalingi mobalo ayoki mosenga na nga nzambaka masa ye ayoki suje na ngai nzamba nazalaka lokater apesinga lelo yo solo nayebi mokili oyo ya nzambe mokonzi boboto bondeko bajournaliste botika place nalingi ensemble avec mamie Amazon Rosa tolimbola bino pona nini lelo tosambeli messe esika oyo alors que bambula eleki tozalaki kosambela messe na kati ya ndako ya nzambe na biso Saint Joseph. C'est parce que tolingi depuis que boyebi président de la République ayaki awa kosala biso honneur ya ko inaugurer pe kozala na bénédiction ya statue oyo ya Papa Wemba tolingaki que place oyo ezala lisusu place ya masano ya buzoba te. Cet endroit revêt d'abord un caractère spirituel. Nous voulons que ça revête un caractère de sainteté. Yango wana bomoni ane oyo toti ba podium ya ba orchestre awate toti ba podium pote ba concert ezalaka te toti ba kiti te awa tobinaka ti tongo esika bato nyonso bazalaki bolali baye basubi place wana. Désormais c'est fini, c'est devenu une place de référence spirituelle pour un homme qui par sa spiritualité a su nous réunir tous. Et comme ici Kamoko, il y a respect. Ici il y a culture. Il y a un bomoni na programme qui est donné à Ngomba Rope Sango Malam pour que mona et que ça va témoignage. Pour que mona et ça va défiler. Il y a des sapeurs au balati pour la relakisa et la télé à Kourou et tamboli à Kourou et taleli à Kourou parce que pour la Kourou même et taleli et Kessel. Ah oui. Yangoana Nalingaki avant bénédiction à messe qu'on remercie Bino Nyonso na présence na Bino. Mais qu'on remercie plus spécialement Yann Godard Motemona pour l'initiative doublement renouvelée. Que cette année nous prépare pour l'année 9 et l'année 9e sera la grande préparation
pour son 10e anniversaire. Que le Seigneur nous donne ses grâces afin que nos rêves deviennent des réalités. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Toi tu as des ordres. Ma sapeur, toi tu as des ordres. Ma sapeur, tant qu'on a vu le coquin dans nous, s'il vous plaît, toi tu as des ordres. Avance sous la conduite de son président, son excellence monsieur le vice-ministre des Mines, Godard Motemona Jibolo. À ses côtés, nous avons l'honorable député national et ambassadeur, parce que l'ambassadeur, on le reste toute sa vie, Jean-Charles Okoto Lola Kombi. Nous remarquons également la présence de Pintolei, vice-président de Banaki. Pour le dépôt de gerbes de fleurs. Il y a également les conseillers communaux de Kalamou qui accompagnent les Banaki. Pendant ce temps, le colonel Chomba se prépare. Nous avons encore besoin de lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir dans la place de Bino. À présent, nous allons permettre au folklore qui était là de prendre place pour la prestation. Le folklore qui était là-bas, ça peut libérer espace s'il vous plaît, au même Bino Kalabilité.
rokache na ngai ezanga ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso Sa réalisation par un grand artiste, sculpteur, quinois, Monsieur Hassan Chamala. Artiste, c'est fini pour voir vos prestations. yeso apambolinga Protocole, veuillez quitter la pièce. chilobo Monsieur Hassan Chamala. libota nankolo pona édification na yo kokola kati na kondima pe po ya bozalisi na yo liboso na tata toyeli yo album kitoko tie ligne ya moyembi na nkolo mama Annie Serge tokokuta baloyembo ya ndenge na ndenge ndakisa lokola bundela ngai Bundela kinga yeso yo le passé Seigneur na bele la kiyo loyembo lokola naye naye nange pai na yo naye nange pai na yo kosenga motema ya kolinga yo yawe pe tokozwa lisusu loyembo lokola je crois en toi. Tu es mon libérateur, mon Dieu et mon roi. Toi j'ai trouvé la vie, j'ai trouvé l'amour. Tu es ma forteresse. Pona kozwa album oyo ya moyembi na nkolo mama Annie Serge komitungisa te ezomi bongo na ba plateforme nyonso totomeli bino mpona ndima malamu ya album ya moyembi na nkolo mama Annie Serge tika ete nkolo apambola bino. José Baila najo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na lembi na lobi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci tala biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kali soki oza mondele José Baila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo ya Braza tala baza continua JB Service ezalaki ezali soki wana te angolais nali te angolais JB Service ekale eza musike azubekabaaele
nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso. Senga 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 lole. Nalemi bi ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai. Nalemi bi ya bisenga senga senga lole. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yoyo. Sawa fako, sawa fako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Unayemba boye. Soki
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.